somme taleki ndoki si la et si la te c'est compliqué ya pasteur o azaki ndoki bongo mutema azoteya lokane tipétage ozuma que no muta péter ça mais OK quand même que no atio maboko ozwa mbongo na ozo soutenir babuzoba kasi oka ukate soko moni mutu azobatela étoile ya bana ete azotangisa bango te ye moko za papa ndoki ye moko mama ndoki maboko munoko misu sexe maboko munoko misu sexe biloko mine wana yango ebatela étoile maboko munoko misu na sexe étoile baboto la étoile za moto bayibaka ngo so ke na ndako nganga ezana batu mususu otuna ye na kirdam mama boni osoke nenda kwa nganga o papa na kenda ndako nganga te me na kendo tika kaka moto na ndako nganga moi si moko na osale kirdam e bisinga bino papa nga nazana nga na tatouage te na nzoto me na tiaka moi bouton de beauté nga eza ya mon tatouage abili azana ya tatouage te mais comme graine de beauté mais tatouage Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Oezali Bongo présenté par votre influenceuse Sarah Tola et comme invité du jour, Toza na prophète Mobi qui c'est le docteur Patrick Béni du ciel. Toza toujours na kati ya grand thème na biso ya les combats des étoiles, études des étoiles. Nani a koki kobota mana étoile, nani azana étoile, nani étoile baïba. Lolenge ni no koko yeba ke étoile na yo bayiba yango banani bayiba ka batu ba étoile basala kanango nini bateka kango wapi est-ce que ceux qui bayibi étoile ko kozonga alors mituna wana nyonso pona koluka koyeba ngo il faut landa ka émission oya analysons tous ensemble étude des étoiles. Et c'est très important. Alors, merci beaucoup, Nabon de Livre Bonse qui derrière la caméra. Merci na Ferdinand Bochoual et Kuna na réalisation. Un grand merci pe na Baignon Sobalinga émission. Oh, analysons tous ensemble. Ils ont fungo la cerveau, ils ont sunga mabota ebele. Merci na Papa Diego Milito, l'homme selon mon cœur. Merci na Tatapo FAPK, ma grande sœur chérie. Merci na
maman Gina Amatou, Motemaya, papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci Namelia Mweba, la privée de ya Orlando Domingos. Jenny Beta Industriel, je te salue. Un grand merci na président Charles Etamboué. Bas sponsor Nabiso, Madjabou Gospel, Azir, Fondation Saratola, J Magic Adassa, Cité et Sepelissé Nanata Kaza. Koma Kololo Pango, Nambongo Moromuke. Voilà, merci à ma meilleure fan du monde, président Bébé, la présidente Maman Nathalie. Vous représentez déjà Banderonion, sur cette émission OET. Montréal, sur le même langage. Fungo Labiso Plateau, j'ai dit bonjour, docteur Patrick. Bonjour, maman Sarato, la grande esprit, première dame, Nzambia Pambolayo. Amen. La CPL, la présentation, émission, vraiment. Aux journalistes moko chevronné. Nzamba merci, amen, amen papa. Bonne santé. Oui, santé bien en Nzambe, Nzambe zo sunga. Na kumsi Nzambe po mbule zongi. Mbule zongi. Omoni ba pays mususu désertique, bazoluka mbula, mais na mboka na biso mbula ezongi. Bat mususu mbula soki kei ezonga raté. Bat bazo kufa ba malade. Mais mboka na biso Nzamba sali ngolu mbula ezongi mbula ezobeta. Mbula ezaka na importance. Mbula est très important na vie ya bato. Oyebi na Bible kubanda Genèse tangu Nzambe akelaki mokili. Ti na tango Noé mbula ezalaka. Ko kanga son ya téléphone docteur. Mbula ezalaka te, un message ezoya mbula ezalaka te. Mbula ekobeta pour la première fois na tango Noé. Mbula ekobeta pour la première fois na tango Noé. Yango bato bandimelaka Noé te. Noé azoba mbula ekobeta bato bazondima te. Mbula ekobeta bato bazondima te. Mbula ezali très important. Bible ezoba boye. Ainsi en est-il pour ma parole. Elle est comme la pluie. Quand elle tombe, elle ne peut jamais retourner au ciel sans pourtant qu'elle accomplisse ses effets. D'arroser la terre, de donner la semence au semeur, de donner du pain à celui qui mange. Au moins important c'est mbula. Et quoi arroser, et puis si semence na muta lonaka, et puis si lipa, mbula est très important. Yango tulinga mbula. Merci beaucoup, docteur Patrick. Tokoti na kati ya sujet na biso ezali bongo étude des étoiles. Dernièrement, tokota kolobela ba couleur ya bétoile, tokota kolobela ba sorte ya bétoile, na ba importance nango, ba importance ya ba couleur wana nyoso. Mais lelo na olinga penda tovanda na kati ya combat d'apparition de l'étoile. Dernièrement, tant que tu as une émission, est-ce que tu as une étoile, le lobby, tu as une étoile, tu as connecté une étoile. Ndenge Jésus-Christ a une étoile, tu as connecté une étoile. Alors, na batu oyo ba botami na étoile. Topé na bato ba connecté bango étoile. Est-ce que bango mi balé ba koko yiba bango pe ba étoile? Masara na sepe na na likambo lobi wana Jésus-Christ a botami côté mususu ba mage ba mon étoile ne côté mususu étoile les autres la ti et côté les mal likolo ya Jésus-Christ. OK. Tem moko pe na sina te yango na bi que ton étoile lui sur toi. Étoile ngenga kaka likolo na yo. Au monde bato ningo wana oui bako botola bango pe étoile. Étoile ba botola étoile za moto ba ibarango. So ke na ndako nganga. Ezana bato mususu otuna ye na kirdam. Mama boni osoke nenda kwa nganga o papa na kenda nenda kwa nganga te me na kendo tika kaka moto nenda kwa nganga ozomona siko nganga tango koyibo étoile okoyeba te no ba ibio lelo si mami kolo plus tard okomi na ba 40 ans ba 50 ans o ba numona makam parce que ba esprit au moins ndenge nzambe za mettre ya temps na circonstance ba esprit pe za bongo e umela pour no sa opération ko kozela ozomona na ebiso mukolo mususu awa Jezabel a ebisi prophète Elia bikeno lobby na kukata mutu na yo ndenge yo pokata ya prophète Abal albaki lobby oh lobby on ezaki lobby ya lundi mardi mercredi te si mami kolo Jean-Baptiste yako bima Jean-Baptiste yende Eli s'il vous plaît Jezabel yone ko botama na forme ya Hérodias abini roi Hérodias sepeli mama tuni mwana tuni mama olingi nini basala pona biso mama ebisi bakata mutu ya Jean-Baptiste bakati mutu ya Jean-Baptiste wazaki Eli nzokande promesse pesa maki ba esprit ezaka na retard te so ekaneli yo lelo ekozwa ata lobi okenda kwa marabu lelo mais lobi danger ekote pa na yo OK par exemple bato mususu bayiba bango bétoile na banzoloko nenge koma ke po babwa kelo maladi te mi kata tok chao kamo mama Sarah nazo ebisa yo
moi si moko na osale ki dans ma ebsinga bi no papa nga nazana nga na tatouage te na nzoto mena chaka moi bouton de beauté nga eza ya mon tatouage abili azala tatouage te mais comme graine de beauté mais tatouage muso bi que nga zanga ngo te na chaka na makiki ka oh et bon ezading ye pour ne pas moi ka de c'est des tatouages non soko sali ka pacte ya kotangisa makila ko sali nyonso to wana eza banzoloko bakoko yiba ope étoile ouais batu nyonso ba yaka ko tatouer batu nyonso ba yaka ko tia banzoloko wana ba otia nzolo bakati des signes bakati 3 pota 1 2 3 ba chiffre nyonso ba okata wana sur le plan spirituel ezolo balikambo ozomona kino complication tala muto ke poto mais azomona kino neta za na kati Afrique complication azo mbongo mais prospérité mabale zo simbate bana ba okoma bateti omwaka na mona makambo ngobele papa bondela pona mwana nga mwana oyo ka soutien mwana ko funda ngai na social mwana ko funda ngai mwana zo funda ngai alobi ke no ndenge zabo linsunda ko te mwana boyinga tozo kuta na bakaya bongo pourquoi makambo ne zokoma ke no bana na yo oyo moko boti balingisi yo te papa baboyo donc quand ce que no so ke poto ozu kimia nzoka ne kimia zate donc étoile mutu bakoko yibango na ba pratique na ba cérémonie tala basi msu na Afrika au moins que no mbala kufi bazuye bakati kovo bavandisi wana pendant une semaine pendant 14 jours vanda wana ti tokoloba maloba likona yo bétoile mususu yo papa na bino kufa maman benga papa est-ce que ko kende koloba na cimetière makambo ezapeli sum komema ba fleur kuna ko kende ko talaka talaka komema ka bana o esika papa na bino kufa ezamabe ngalbi ezamabe te mais na simana ngulika mope ko zawa ndebe étoile ba ibangu parce que mutsoka kufi bible zoba ke non na Luc chapitre 16 soko tangi les riches mourir il fut enseveli Lazare mourir il fut transporté par les anges makambo e kabwana na cimetière loko zawa na te OK tango zo mema bana kuna ba esprit ya ba magicien bat bakene ko info e ko yiba étoile na yo donc mutu soki bazongisi étoile na ye na mutu soki étoile se fixer liko na ye ba kokipe ko yiba étoile na ye même ata Jésus ba combattre ye ba combattre makasi fort étoile était mais héros d'Azoya abiki no bola kisanga soki ba lakisaki héros de place Jésus anya boma Jésus yango mo no Marie na Joseph ba ko kimisa mona ba kini en Égypte po anini po ba ibiki no héros d'Azana capacité ya ko boto l'étoile wana ko boma yango donc voilà étoile ba ko protéger yango délivrance ba ko protéger yango o pasteur abondele pona nga esili bongo oh alléluia tikana fete tikana mela basi ba lobaki déjà que non oh mwana ne laka kufa kati mwana ne laka kufa. Merci beaucoup docteur Patrick. Sikoyo na bato quelques-uns ont salué leur promesse de loin. Par ta faute tu peux perdre l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Voilà. Sikoyo docteur Patrick lolenge nini na koko yeba to bato ba olanda biso ba koko yeba ki azana étoile. Maman Sarah. Mais ngai moko nde nazalia prophète ya Nzambe nde na otala yo sinayibi que nous en étoile nayibi que nous en étoile étoile na yo aux en étoile bleue pour me connaître tuna une question ouais aux en étoile bleue étoile élévation étoile ya bato oyo bakoko asime même ata ba poste politique OK ndongo zali wana soki na ke noto mati ba diplôme na openda ke no ba licence banani bo postuler na mboka oyo na ozwa pour tourner nga que noter nga aux étoiles bleues étoile élévation muta ko mati gouverneur OK et étoile on est étoile ya prospérité ya mbongo ozomona muta ko étoile ndenge nini muta ko mwana soko tali mwana soki azobota ma déjà na ebande déjà ba kombeza mo bano ba bela ka mingi na bo mwana bela azotongisa ba parents bana ndenge wana bazaba konzi bazaba to mbongo bazaba to o ba ka ko gérer ba grande personne bazaba to ba simaka mo mnene déjà partir bo monde ko yeba déjà o mona soki mona bando pusana o bando mona déjà yi na bilo mutane ti Jésus Christ na âge à 12 ans babi Jésus Christ a été à na temple bilembo bilembo déjà na temple a été na temple tala Moïse tango akola en Égypte babi que non amoni égyptien na hébreu bazo bunda aya bomi égyptien akundi na mabele a libéré hébreu ken nzoka plus tard akobiki sa peuple wana déjà bilembo bétoile même comme sous ko kabula ba Égypte ba hébreu ba mi balé babande ko bunda ba bisi babi papa yo lingo boma biso lokolo boma ka égyptien wana okunda ke na mabele Moïse amoni que non sango ya makambo yo sango makambo yo et revêché nde akimaka déjà étoile bat bako ko mona déjà étoile
tala na nombre chapitre 24 25 26 histoire ya Balak na Balaam balobi boy roi oyo Balak amoni Israël ezoya na musika Israël basali eloko te abengi mutu Balaam wana azaki spécialiste akoloba malédiction na bénédiction aza ni prophète Nzambe mais so peut bénédiction ekomela pe so peut malédiction ekomela abengi Balaam afutie mbongo zwa mbongo lakelanga peuple oyo est-ce que Israël bazwa kobundisa ye te Israël bakoleka na banku boki na bango terre promise bakoya botola mboka na ete afuti mutu mbongo akende kolakela Israël mabe tangu Balaam bandi kolakela alinga kende alakela mabe asali ba hotel ba tout ça bongisi mbala moko afongola misu boye amoni peuple wana eza puissant amoni roi na ya peuple wana ko telema lokola kosi abi je vois pas maintenant mais de loin je vois une étoile un astre qui sortira de la maison de Jacob asi amoni yango déjà na musika étoile ko mona dem o mona bana sovansi bana o so na bana o mona que nous intelligent mais au mona bako bundise ndenge nini bako bundise msu papa mbongo sili poatanga te bako bundise ndenge nini o mona no papa kufi mama kufi ba liwe belé ya ba papa o ba kufa ba kibobolo ebele ya ba papa ya ba parents et où t'as partir étoile ya mwana ba mwana no mwana soki atangi akoma na bon sens ki bo moto tokangi financement papa na landi je connais le Congo mais c'est Thomas Louaka azo pesa historique ya mboka Congo albi président Mobutu atanga kité mais azaki une étoile makasi président na ayeko la makambe pa ya bato mayele akozo a mesekengo atie conseiller juridique nae azu mesetel atie azo miyeko donc au monde a comme le français comme puissant en Afrique aza des étoiles mais babondi ça déjà que non tata lem soit kufa mama kufa azalem sous ndingwana nzoka za étoile donc mutu ako yeba étoile ya bana yo comme yeba pe que non aux an étoile oko yeba ndenge nini ba komba moko so bando ko selo ba makambo likambo salte bat ba ko selo likambo ba fandisi yango penza et comme même na tribunal ta loi Joseph au monde makambo susu mutu ba boya na mwasi na ye pamba ka boy mwasi ba boya na mbali ni pamba o sala loko moko te o sala nyonso tout mobala zo sundola o sala nyonso mbala lingi yote ozan étoile Joseph asaka mabete mais babundisi et même tina prison komba mususu ko ba kenondi keno bazo bundisi étoile na yo ezala keno bozo tamula na baninga bana basi par exemple bota mona baninga o mona keno ozano na gravité mais ba benga ka yo ba sepela kana yo déjà mo keno baninga de baba no ba po anikaye na sina mona fi mo kaza kitoko za pembe kitoko muso za nzeto mikie mo elongi penda ezamna kitoko kwa mususu ante mais mindele ba olanda kama fiona mukelekete wana ba olanda ga ipa mindele so aboyena mundele mususu alingi ba boyena mundele mususu alingi baninga na ye basali complot ba ko bwakele mbaso tamba bwakele mbaso ba fandisi ba bwakele mbaso alikoli bandi banana se ati kota sexe a poni po muninga azo mbala mindele aya na bondela pona mwana mwasi na sala e service ya bonganga nzambe ya huile d'olive ya maya fire na bondela pona mwana mwasi wana tubela abi nazanga na problème te nana kindoki te nana tatouage te nana nzoloko te nana loka muté nyonga mutu te mais na comprendre te maladi wana eko zongela moko ya baninga na bango poto saka retour à l'expéditeur tellement ça retour à l'expéditeur existaka bao nyonso babundi sakayo soko se concentrer au sambeli na mosel na nzambe ya solo pe e kozongela ba nyonso azuluka muto akoyeba ndeni asa na étoile makasi na ba journée monsieur landi na solo na président Diego Milito azoyi bisanga histoire moko soki ya Mazueli la kisi muto zo ba chance donc oko ma place moko bazo yemba na orchestre ba ténoriste baza ba lekio yo zano muto a deuxième voix lourd mais au moins ba CP no ba pe so poste zala chef d'orchestre donc so comme na place mo boye umela ate eza wana tinga so na comme na place mo na millier moko mama sa na umela te na loka pétrole ngamo ne ba ke no ba bunisanga au comme ma place mo ke no ata millier pastoral so bo vendre quelque part o alubi makamne mais tant yo pousser ka ba argument na o ma maman mo no yo zelanan ya yote yo zelanan ba singa zela cela veut dire que non bazana posa nanga ya mamunga na oloba
Malamu mwaka keno makambe bandi. Makambe bandi. Mutu azan étoile ko miyeba. Au moins nous so bandi commerce sika. Atana monde na journalistique. Au bandi en oboy, au moins ba opportunité zo ya. Ba porte fungwa makaka au fur et à mesure. Yo moko yeba keno ozan étoile. Yango so ozan étoile Maman Sarah, conseil il faut ko battre la étoile. Yango question Zolanda. Ah, voilà. Comment protéger ton étoile? Merci beaucoup Maman Sarah. Nasina yebi ke nazan étoile. Yo pozo talanga. Ozomona ke ozan étoile. Olandi prédication ya docteur Patou. Ozomona ke bana na ope bazan étoile. Siko mituna okobatela yango ndenge nini. Maboko, munoko, misu, sexe. Ah? Maboko, munoko, misu, sexe. Bilo mine wana yango ibatela étoile. Maboko, munoko, misu na sexe. Na sexe. Po batela étoile na yo bilo mine wana. Yamitano kima bato. Na bani na munoko. Bana na yo sala tu oboko la bana na yo yo moko. OK. Kotika moi na yo alia pa ba voisin ti. OK. Yo sepela routine na bana congé. Kene pa nako Louis. Kende na kasavu boyebi ke no rentrée scolaire. Basombela ba pela bakaye. Kuna kende kuna. Mwana okendo kolia kindoki. Omoni so ba moni mutazaki. Omoni bana o nyonso ba liesa ba mba kindoki. Bazana étoile. Bazaki na étoile ouais. Yo sangana te ba bomi ba mba étoile. Limbisanga na sina ibisa yo à mon avis so mutale kindoki pa na ngai. Et pas n'angai, so mutale kindoki si la. Et si la te c'est compliqué. Yango na pasteur o azaki kindoki abongoli mutema azoteya. Yo kena mutuno azaki magicien ou abongoli mutema. Et pas n'angai, ceux qui mutazaki kindoki. En tout cas, so mutako kindoki en tout cas. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Na koto na kati likamoti, ça n'engage que moi. Ceux qui ont le kindoki, batale sa bato kindoki na ba fête. Au monde bato na kati ya fête libala matanga basala ka tundo ki azala wana na fête ya libala na matanga na place ya kolamba Maman Sarah okomona inspiration moko ko yaka no mama leki na biso na ya tout ça alamba pondu makasi na ba matanga alamba pondu makasi na matanga akaninga makaya mungu ezala te aza spécialiste yeso asal ba quiz mungu lekana te aza spécialiste ona sanisa ona kindoki ye omona ke no akobenga mutu moko boye oyo pesa misala mabe ba yiwana ba yosala misala na matanga na ba fete nyonso zaka yiwana kaye kaka ye Maman Sarah na ebi fi moko bo fi wana yaza ki soki ata mutu akufi na famille kaye soki matanga kaye soki fete kaye soki anniversaire kaye yende mutu asimi service traiteur ya famille ya kota bo tata kota bo mama service traiteur aza misala mabe bata service traiteur musu azate. Et puis, qui est dans service traiteur au monde à service traiteur. Au moins que nous avons balé na bango bien. Mais les cas bilo à service traiteur au liba les panzani. Mobile a koufi moi ça koufi. Qui est dans mon konayo. Balé ça batu kindoki. Kindoki amukolo zande ni zaka ba ko freiner yo, ba ko bloquer yo, makambo esimbate, ba ko pesa yo incompréhension. Mo nesko pumbwaka. O pumbwate ma peso mu comprena. Ndo mona que non moi c'est donc mobile ebise na que non to ke na nzelo yo ya bité nzelo te photo ke nzelo to ke nzelo po ani ote po ngali ka nzelo mobile bi koto ya li koto te ale mobile pa ke koto mo pa ke koto esila te esili ndenge wana mu comprena na munoko ya kolia et puis ko oyo ko bimisana na munoko na yo e ko combattre ndenge nini eza ko niti mutu moko boye abenga na nini na kande bato abenga biso so émission zo lekana boye oyo to soli neka premier jour deuxième jour troisième jour ninga babenga docteur Patrick Mamo bonjour Patrick na bise madame Patrick bien docteur Patrick oh Patrick pourquoi Patrick oh parce que rien mutu ndinga za mutu a problème azo ba ko jemu non na mukili ezana ba titre mon titre na bien ko maman mokonzi pour oza maman présidente il faut yeba que no limite na yo o yazana ne pas na yo basi ba tia na mokili ba président bien ba excellence excellence ba député bien honorable ba pasteur ba bien biso ba révérend to yeba no maman nzambi le révérend Patrick docteur Patrick prophète Patrick et tu as ozomona donc on combattre toi na yo à partir de loba il y a un peu besoin que non la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Moi si so moni moi si azana katanda kwa libala. Moi si azo zalaka na esprit ya mobala azana de
lobaki no mbala za timide de nature ke mbala za na de ya za na 20 paroles mbala comme na 20 ya comme de na 200 moi ça pesa ka cours na kata ndako wani za mulimo Ève moi si bible zo que la femme écoute l'instruction en silence et lui le baté que no moi ça le baté moi sur le banatang na o lobby o pesi argument et loko boso to sombi ango e koza bien te mam to somba na lupangu pour talaka mam ne oza lo lobby ba argument na ouais ozomona à partir de misu na yo et loko nyon surtout oyebo moni ndako masara moni mutuka yo ko molula omoni moi c'est mutu yo bine mutu na bongisa yi c'est ça mbala mo yo ko mke no luli o sepe na yi oko baby c'est toi na yo et olunga pe ndenge wana to oketi na ndako ya mutu wana obike no mbali na voyager yo elaka moi si wana na ndako lokane tino na pesa ha tika na profiter na ba on le mkolongo exemple na no pesa courir katana ka bon delivery bi solo na no beta histoire wana na Afrique du Sud mobala na voyager moi ça coûte ça ka mbali voisin na chambre kaka ndingwa mobali ba ABC mobali ngwa ki soldat mobali ngo siko akosa kwa voyager moi si wana sikoyo ayeko kotisa mobali mususu po nini kolula couple ya bato akoti mbali wana pe akosaki lokwa voyager pour fazongi azongi siko na muninga ne soldat bakomi na kata ndako obike mbali wana sa nini mobali wana abionga na zana posaki nona zwa sapato na bosa na sambeto nzoka abike non talon azobeta koko maman ça du panique moi ça beau fond la porte et rapidement elle fond la porte moi c'est panique olingni on a bossé sapato na 5 mètres aibi que moi c'est nga bitinda te moi c'est nga mona zolo sapato mobile habité nga mona zo sapato na 5 mètres nga mona zo sapato na 5 mètres moi c'est on tika tete likam nini chérie beni discussion bon discussion nga mona zo pa mbala ke na 5 mètres akangi mbali wana voisin tango akangi avant nisi wana tie kraka mbala bimisi munduki mbala kena na nini kuna pelisi choix ya fo wana ya 4 plaques la plaque comme rouge a tourner makameza misato soit na beto munduki soit au vendre les plaques yomoko soit au longo likolo na premier niveau miboka ma tina senda ko zaki à 10 niveaux pona na misato wana nde na beto lisolo na kure kende ka okay ozomona Miss eko bomisa mutu siko bato ba otala biso ba otuna siko suka ki ndenge nini benga docteur Patrick ozomona misu et mama Sarah sexe maboko na koma maboko étoile mutako kimisango na sexe akobungisa yango ezana ba mibali mususu azana mwasi na epino tali mwasi okumisi nzambe femme battante moi ça lukaka mbongo moi ça za kitoko moi ça za bien moi ça débrouillement français les ana munoko makambo nyonso normal mais mobali akubima na mwana musala vraiment mais ozo humilier moi si na yo te ozo kitisa moi si na yo ngalinga bato bapesa basi valeur bapesa basi honnête ala moi si azali aide semblable au monde ngo yedaka moi si pia ko aider ndenge moko yo basalo na putulu ozonga na putulu bon moi c'est basalo nani c'est ça moi c'est ça na force okomona mutu papa azokende koluka mabata rouge oyi mabata rouge basi wana punda ke oyo yatina te wana bakatula kiadi basi ya bapomba bazaza na gishasa biske bele mwana babisika bazo telema bisika milili mutu mo keno nazaka ka nzoka koma ekuna soko zwi sida te okozwa ki ndoki ya ki mukolo blocage freinage à partir ya sexe obi ke mutu akoza série akoza député akoza honorable mais ako gérer sexe te bako bimisa loi ote soko bimi na mona ya mineur eza viol mais ba papa wana kana bana mikem wana bazo koka ko gérer sexe na bango te na viso ngo kufa avant zanga contrôle ya ko gérer sexe na yo ndenge mo pona basi ndenge mo pona mibali. C'est très important. Maboko, omoni maboko eko kimisa étoile ya mutu. Na muyibi. Mama Sarah. Nga na sala ba ki dame sona ngina délivrer mutu na tuna ka bato. Est-ce que oso yiba déjà mbongo moko be mutu moko lobi mabe pona yo? Omona papa na veste ya papa na zoaka $100 kaka. Obieta tonokola na noyiba mbongo papa na biso no pesa mbali na ngai. Yo monika ndemo me papa lobaki maloba liko nango ouais. Alwe maloba liko nango.
ekokimisa étoile na yo. Et question no tuna nga pe na émission landi na répondre kité. Obeke non est-ce que étoile mutu ko yiba yango pe pas passer pas passer na nzambe. Oui, na mona na commentaire mo mutu moko a féliciter à lobby. Vraiment na ba ka une étoile vana na mbunzo ne vana na maboko vana pe na makolo, oui. Yo ke pas passer le connaît pétage. Ozumo que no mutu azo péter ça. Mais OK quand même. OK quand même pe que no atio maboko. Ozo mbongo na ozo soutenir babuzoba. Kasi oka ukate parce que mbongo no peut soutenir ba docteur Patrick neto sa émission boy. Nazo tea docteur Patrick Zambongo oyo osala taboy osa évangile yo zumbongo na yo ozo soutenir muto osa n'importe quoi pour que noya mutango soit sala ni soit sani a CPSA biso sexa biso au nom de l'évangile okokweya okokauka et oyo ko tia muto no ba imposer en maboko muto ndenge na baptiser yo et oko sambe na église moko oyo eza na vérité te ba église eza na vérité te yibaka pe bétoile eza ndenge mona mutu akoti na ndako nganga ce que aucune église oyo basambela nzambe véritable te eza ndenge moko na mutu akoti na ndako nganga étoile na yo na ya bana na yo ekokende nde kuno okuta na ba prophète ba yebisa okende mwasi na zandoke boka bana mwasi na yo mobali na zami sama be alingaka boma yo boka ba église wana eza na capacité ya kolotisa tanto mobali bandoto mabe ebimane ti yo zandoki ozomoka bovanda mobali azoluta bandoto mabe azoluta yo ozofinaka ye eza église wana esprit wana ekabula mabala parce que c'est église oyo eza place yibaka bétoile bako provoquer bandoto ndenge wana po epesa confusion na kati ya ndako na bino bopotana boyokana te bobebana na ba milliers lokola ba concert yo ke concert sika bazoyemba na ke non chérie bimela nga lokola femme de nuit na mitane na mbete nazozela yo banzembo ndenge wana oyo ka banzembo ma ke non cimetière ya Kitambo zela ye pa allez tokangi bango ba misi ozoka banzembo ne ozoke ba concert ndenge wana consciemment yo moko obebisa banzembo eza ba musicien na lobité musicien nyonso asala musique populaire aza mutu a satana te musicien mususu kwa président Diego Milito ye atangela musique atanga yango tango oyemba lokwa musicien lokwa likabo nzambe apesi mais eza ba musicien mususu ba ambassadeur ya diable ba envoyer au bazar lwani te mo biso za ba ambassadeur ya nzambe to te asamala mpo to bongola to bongola sabatu mitema za ba ambassadeur ya diable o basala makamu na bango pona kobebisa bato mais za musicien mususu basala ko baza ba talentueux azana talent ne sozo yemba mnoke no oh eza na bana mso bandondwa baza ba guitare mso guitare eza na deux fils na mona garçon moko abita guitare eza na fil moko azobeta ba rythme nyonso tu oyo nani soliste ya wira onon kapaya na singa moko azobeta ba azobeta yango na singa moko donc eza na ba talentueux yo ba kino muto na zana na kisi azana kisi eza talent na ye alors babisika ndingo wana et soki na matanga na ba matanga kale zaki na ba mai moko ba otia na porte bo soko uti bo ye osukuli maboko babiloko wana ba pratique wana ekosaki na étoile na ebunga siko mitala yo sala ba pratique ndingo wana te kolata na babilamba yo monte lamba mutu bo yo sepe na okeno tika lata ngo tika na zwa apesa ngai pona bimagitoko ou bien mbali na nga sepe na ba perike omona ba surtout kabelo bato ba defanaka kabelo nzambe na ngai yango okobela migraine ozobela mutu pase aussi la te bi defati fabiloko ya mutu et maman Sarah na ba maquillage okoko lingate ki azwa nini table de maquillage na yo opesiye akoko envoûté akoko yibo étoile alatio masque de rejet alatio masque ba mari de nuit ba femme de nuit alatio masque de richesse keno muto ninga kabelo mbongo mo no atana kabelo mbongo te aza déjà bien déjà muto boxio masque de rejet et ba mille musuza wa boîte de nuit ba mille wana bande ko belé et puis ba ebelé na comprendre ate azoka ka mutema kwa moto otenga sona sana ngai fona sana no vinan OK place on bat musu akende ka mbala moko za ba film musu ba meka ka mbali boso pa azuizem vini pe baby OK na boîte de nuit pa ba ko yiba yo étoile wana pour place wana eza ba place oyo Satan lekanaka ba temple ya Satan et na ba milieu public ba ko yiba ngope pa ya ba minganga ba médecin ba infirmier il y a des infirmiers sorciers
d'infirmières sorcières. Tant que nous lali wana mbitwana anesthésier yo bako saloma kambo pe ba pendu étoile ke yo bongisi yango et pas ba coiffeur na biso wana coiffeur wana ko yiba pe suki na meme wana monde ya ténèbres quand ninga simbio mutu yango na soko ngoki na salon de coiffure il faut sambela au changer milieu au changer coiffeur il faut nzambe ala kisayo esprit na et beta et CPA na ye quand on CPA te car non coiffeur wana ayebi akata suki bien asala suki bien te spirituellement il faut ba spiritualité na ye monde ya ténèbres ezana makambebele ba bimisa ba salon de coiffure kindoki ba coiffeur musu ba kufa ba lamuka oba yiba ba étoile bato étoile tamba yiba ango bit nango za ndeni bit nango za keno okokisa mission na hote na mukili mission ekokisa mate par exemple batini na mission mo keno yo kobikisa bato aux ato mukonzi bourgmestre gouverneur aux femmes d'affaires aux pasteurs aux prophètes prophétesses évangélistes ceux qui ba yibi étoile et ça pour que nos mission kokisa mate Satan a sepela parce que na 4 étoiles et ça biloko misa te vanda wana ndeto lobelango mission prédestination na réussite ou la gloire. Merci docteur Patrick Potochite, il faut expliquer biso sikoyo ndenge ni toko batela na maboko ko batela l'étoile na maboko. Merci beaucoup maman Sarah. Ko batela l'étoile eza penza procédure molai. Ko batela l'étoile il faut muto azala nano connecter na vie de prière. En dehors de la vie de prière, il faut la connecter na vie ya sacrifice. Prière ya pamba exosaka motuté na bandeli. Prière ya pamba exosaka motuté, il faut ezala accompagner na sacrifice na parole de Dieu, na alliance au mutako sala na mosali na nzambe. Ce qui prière ya pamba exosaka bato nyonso, mais mobola zaka na mukilité, mais mutakufa zaka na mukilité. Pour ko sambela ka nzambe pesa mbongo mbongo kitate kiti. La prière seule ne suffit pas. Il faut associer. Corneille, ta prière et tes offrandes sont montées vers moi. Il y a un moment que nous, Ézéchias, livre des souvenirs, il faut misala, la prière. Il y a un moment que nous, Jacques Azoba, montre-moi ta foi. Moi, je te la montrerai avec des œuvres. Olaxinga fo no mengana olaxo fo na misala okobatela yango ndenge nini okobatela yango faut en alliance na mosali na nzambe omoni bato bele basala ka orgueil moko ya pamba nzambe na ngai nazo sambela nzambe akotika ngai te nzambe akotika ngai te nzambe akotika te est-ce que nzambe ayebi réellement oza ekela mo nzambe za mwana nzambe mais est-ce que ndenge za bokomi na dimension kokuta na nzambe kosoa na nzambe muto nyonso tu asolo na nzambe te ozo sambela nzambe azo yoka te nzambe akoyoka mosali na ye prière na il faut le kananzela mosali na nzambe c'est très important exemple verset biblique au Bible zoma na chronique si mon peuple sur qui est invoqué mon nom le peuple invoque Dieu par les serviteurs de Dieu. Par un seul prophète, Israël était sorti de l'Égypte et c'est par un seul prophète, Israël était gardé. Israël peut être en Égypte, Nanzela Mosakoli Moko. Bana Israël bako soana nzambe mbala moko te il faut Mosakoli solo na nzambe pour na peuple baolela et pas nzambe na nzela ya Moïse. Mais tant que yobela nzambe ka yomoko ezana degré na ba dimension okobela nzambe yomoko mais ça maka mususu oyo il faut mosala nzambe abondela nzambe pona yo que l'homme de Dieu prie Dieu pour toi pour nzambe exaucer voilà okobattre l'étoile na vie ya sanctification na vie père Bible na vie ya sacrifice sacrifice wana eza sacrifice ya nzoto kenoko mipesi pa na nzambe ko éviter masumu et puis na ba offrande oyo ba offrande ozomona oyo egangaka mwana na yo ko sape sacrifice pour na ye Jésus que sabota mbabiki no Marina Joseph baki ko pesa ba tourterelle ba pigeon le 8e jour na temple baki ma ba pambate ba respecter ba offrande mais yo soko ki ma offrande nde mutema no yindaka prophète a été bien mais lui m'a offrande pour nanine prophète a été bien tangi comme offrande ngana to ekolo na Bible to banga otango pour nanine to lo belango te pour nanine et puis batu oyo mulimo pauvreté bundisa bango nde balinga ko yoka comme offrande te est-ce que bazio mongo na makasi est-ce que na koti na ndako na botoli mongo na banki na yo est-ce que na koti na poche na yo na ko annoncer kaka évangile ndenge lobami
yo moko nde kosimba motema pe Bible bezo recommander bato elobi boya na temple na Nzambe maboko pamba te lelo ba temple changea temple oya kala ou ezaki comment tabernacle un temple portatif ti ba ko sala soki no temple o etelemi lelo église comme même na ligne na nzela ligne boye to te apesa mala mozo yo ka pe bat ba zo ba guérison so na yo ki so ba témoignage c'est belé na mon tout tininga témoignage mona tongo na ibiti suna mona ngo Nzambe asalaka makasi et yo olinga ke non pas bondela pona yo Nzambe asala mais so babi ke non et comme mambo ya offrande soki sacrifice mutema eyini ezalaka te donc voilà en quelque sorte comment na koko yebisa o makambo Nzambe eza ebele donc babatela étoile ndingwana. Voilà, merci beaucoup Dr Patrick, merci na balandinyo so bozi occasion Rolanda émission Onep Sarabino tongo midi pourquoi tous en cas de fidélité mais to landara makambo est important pour nous resunga ba vie na biso. Dr Patrick to komi na suka na ebité mot de la fin na yo vous allez moi le kwa ko bakisa et puis ba dédicace na yo. Mot de la fin na lobi boye. Via moto evan étoile. OK. Batela étoile na o makasi. Batela étoile ya bana na yo. Conseil na zo pesa to mikolo yo. Biloko mibale o Nzambe atinda biso na mokili awa. Mission na biso ezali la foi na conserver la race. Mama Sarah nazaki na bureau na yo. Matia on azwa na bureau na yo. Na vandi libana na moni bandeke mibale ndeke moko zama mneme ako pumuka te. Mama na uti wapi aye ba no lesa ndeke wana biloko olia. Après balimo bakei. Ndenge nini mama o ndeke azozwa makoki na mayele ya kokendo zwa biloko kolia aya kolesa mwana ye conservation de la race. Okomona keno sentiment yo moko ozomona keno il faut tangisa bana ozomona keno faut beaucoup la bango. Et ça la kamabe soko bateli race te. Yango Nzambe ebisi no yabi tonga arstinda banyama mibale ba ya bakota pona ko conserver race. Soko moni mutu azo batela étoile ya bana yete azo tangisa bango te. Ye moko za papa ndoki. Ye moko mama ndoki. E bizala mama musu ba pese mbongo Minerva la bana oki akosuma ne bilamba, akosuma ne bakabelo. Bana batanga te po bima bien. Ezala ba papa musu pe ke no azumbongo akosuma ne costume asomne mituka. Bana ba otanga te. Azo ba ko conserver race te. Sozo ba ko conserver race te okozala pini na ndenge moko ya kosakana te. Voilà, il faut avoir la foi et puis conserver la race. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dr Patrick. Merci na Batinios Tubolandi. Je crois vous comprendre bisika nini oyo ba étoile na biso evanda rappel olenge nini tokoki ko conserver étoile na biso. Alors prochainement tokolobela ndenge nini bayibara étoile okoyeba olenge nini bayibio déjà étoile peu okozongisa étoile wana ndenge nini. Merci beaucoup prochainement.